Et bandé la semaine malam batata ba maman, merci pour être bozali belé boko landa magi FM mokolo lelo. To fongoli basangwa mokolo lelo, bokanga ite gouvernement congolais a kebisi baike na mai matali bokono ya COVID-19 ezaki bongo compte rendu ya conseil des ministres. Le ministre en santé, hygiène, na prévention, atalisaki na conseil été ezali na hausse ya ba contamination ya COVID-19 utaposo mine o elandani ezali kotalisa lolenge nini maladi yango ezali kokola pe bato belé bazali kokoba kozwa yango na kati ya Congo démocratique mingi na Kinshasa la capitale o ezali bongo épicentre ya maladi wana uta ibanda boye ba ete kobakisama yango kino sikoyo yango ezali kaka na 1,44%. Etalisi bongo tokomi bongo na 6e vague ya COVID-19 uta ebanda awa na RDC kasi baka yango jusque là etikali faible par rapport ya ba vague mususu oeleka na mboka na biso pe boye ba ete baka mingi ezali kotalisa mabongo na ba pays ya sous-région na yango ministre ya santé hygiène pe prévention ya benga kibongo na ba congolais mingi ba kinois bango baza la vigilant pe ba bana ko respecter ba mesure barrière moto azala na masque na ye na yango abakisaki ete solution pona ko kima bokono yango to pe kozwa yango te ezali se moko vaccination esengeli bo se vacciner po ete ozala bongo akite na mupepe nyonso ekoki koya ya COVID-19 na yango atalisaki na conseil des ministres ya mokolo ya vendredi. Nomination ya ba bourgmestre na ville province ya Kinshasa et salemaki na ndenge ya kitoko. Et enfin, ordonnance présidentielle. Et quoi oyo bakino bazelaki mingi na oyo etalaki durée ya ba bourgmestre mususu na ville province ya Kinshasa bango bakanisaki bakolongwa te. Bakanisaki bakomaki banzambe ya ba maison communale kasi awa 6 me baluka 9. Ba bourgmestre ba umelaki boye bake baza remplacer lokola oyo ya Kalamu JC Kadima ba remplacer na Charlie Makopo Luboya. Oyo ya Kasavubu tete climatiseur ba mesana kobenga ye na bana kave bango ba remplacer na Masombo Mpoi. Oyo ya Ngaba Tele Mukwanga oyo pe aumelaki ye baebi bongo na kozwa esika na ye ba remplacer bongo na Loinga Aimé Francis. Oyo ya Limete Maître Douglas Nkulu ye pe alongwe ba remplacer ye na Alamba Feza. Et sali eloko pe soulager ba kino oyo ba monaki ba bourgmestre ko umela na ba bureau na bango kasi na terrain ba ebana te musala moko te batikala ko sala pona ko servir population. Mais félicitations na bino ba e bouti kokota bongo en fonction boye ba ke population zo zela atala lolenge nini boko sala musala po ete ba problème na bango ezali meke bo sala musala kitoko biso presto ko accompagner bino kasi soki boye po bozala kaka ba bourgmestre bureau yeba ke toko tela bino liso pe toyebi ndenge nini toko sala. Mercredi 30 novembre, Bokanga était Félix Tshisekedi, président de la République, à cause de l'enfance à Bilenge, pe bakoye banako beta masolo, na etali lobi à Bilenge, na yango to approcha ki mon amoka Jossar Libula, oyo atali sakibiso, le lenge kani province ya Mongala ezali représenté na Miluluana. Biso to bandaki message al boso to pesaki gouverneur maître César Limba Makambo ke asa pona biso ba jeune to réclamer to ebisi to yoki abio non ça va occasion yango président de la République ba komi mokanda na conseil national de jeunesse et bengi ba jeune alors bino moko bokende ko loba Makambo bozana alors voilà c'est une occasion nous sommes venus une délégation donc Mongala a répondu présent à l'invitation du conseil national de jeunesse sur demande du président de la République, Fatih Beton, de Bissoto Komi. Alors, tant on toye,
na saki na biso to moi ba makam na biso to zaki nango to bande ko mitu na to suka nango occasion pour nous on va faire d'une paire deux coups to pesa cahier de charge na biso ya province à Mongala comme ba jeune to yeba structure nyonso ngana za leader ya ba journaliste to za na leader ya ba sportif to za na leader ya ba taximan ba couche nyonso to sangani neti to ye cahier de charge na biso to komi to présenter on a conseil provincial de jeunesse to tiki to ye da na président ya conseil et après nous autres na président de la République parce que yemoka rubi a boy ko yoka makam na mosika a traité na couche nyos alors biso comme jeune premier jeune président de la République abengi biso gouverneur premier jeune ya province abi bokende on n'avait pas le choix ya monito yeto comme ba travaux ya construction ya route Kimbanse qui ezali ko beta madada na ndenga ko sakanate. Misala ya kobongisa route Kimbantseke oyo ezali na commune ya Kimbantseke ici ebandaki. Esengeli boyeba ke nzela oyo ebukanaka suite ya misala oyo Régie des eaux ebandaka kosala awa pona kolekisa batiyo ya mai. Kasi lokola babukaka babongisaka ngote après misala babwakaka kaka terre jaune tangu mvula ya makasi ebetaki nde eyaki lisusu koboma nzela na ndenge ya kosakana te nzela ekomaki na érosion ya makasi oyo epesaki difficulté na population pona kocirculer surtout ba chauffeur na bawewa bakomaki na pasi makasi pona koleka nzela oyo lokola population elelaki na micro ya FM Mag bakonzi bayoki kolela na bango bakiti na terrain babandi misala bino moko botala ndenge mabanga ebwakami engin ezali kobongisa nzela po nzela elata elamba ya sika. Merci nanu mutu aluka sala ba affaire oyo po ndenge eza boye bamituka boye bande komata te po nzela tala ndenge ekomaki lokola bali yango na nyama me tozoyeba te nzoka mai ebandeki kowuta boye soki ewuti boye ebandeki kokuwa lumuna zelu nyonso moneke nango ti kote la police ezali bato saka likona kifuta kuna pasi de mbongo nyonso totekesi na oka na transport moto nde moto likambo esepelisi ngai papa da bakontinue mpe basisa ebonga nyonso kitoko mpo tozala kimia totambola malamu nde tokendaka kobima koluka tala kaka yaya nzela oyo toyebaki posa na bango toso bazalaki na posa tobwaka population na libulu oyo totosala ndenge nini nzela mabe yaya bande bukala batia balekisa choma yawa bazwila biso solution te kolala kolamuka ezalaka bisili te me tomoni kaka lobi balongolaki badali to oyo tukuta susu babwakeli biso mo mabanga wana epesi biso volonté. Na yango misala ezali kobeta madada po tozali na ba periode ya mvula balingi nzela oyo ebonga na lombangu po ezali nzela oyo esungaka population makasi pe soki ebongi noki population bakosepela bakonzi bosala vraiment suivi ya makasi po na nzela oyo esila na lombangu po awa deja misala ebandi esuka na nzela te population bazali kotala pe bazali kojimele na yango bazali kaka wana pona kotindika bino ti bokopela misala oyo esila bango basepela circulation ezonga normal po etanzele ekomaki transport kotoyo emataki ba chauffeur lokola balingaka komona makambo boye te ekomaki nango shida na yango baza na posa nzela ezonga normal pe transport ekita boyebela. Récupération ya ba travaux ya route Kimbantseke oyo ezali na kati ya kotongama esalemaki bongo na ba militants ya deux députés provinciaux ya ngambo wana. Kaka ndenge balobaka le malheur des uns fait le bonheur des autres. Route Kimbantseke oyo na commune ya Kimbantseke binomoko boyebi ke mikolo eleki ebebaki ekomaki na eta ya mabe. L'État congolais lokola yokelaki peuple na ye mawa atindaki batu pona misala ebanda babongisa nzela. Lokola ba député na biso bawelelaka ki leadership
bakomi kondongwana. Mususu alingi yende abengisa batu batsala misala, mususu alobi yote awe ezali terrain na ngai nde mutu fona salisa misala oyo. Discussion wana etindi ba milita na bango bapotana awa ezalaki ya koyinda mabe. Malheureusement tangu biso tokutaki deja batu bapanzanaki, kasi to interviewaki batu oyo bavivaki scène en personne boka bango ndenge balubaki. Babwaki mabanga. Lorsque babwaki mabanga nde salaki lelo baya po badama ngo bosopana zelu po nzela vraiment ezaki bien te po espace vanda. Na grande surprise comme libiso to moni ba jeune ba uti boebele na sie baye babandi ko bamba les chauffeurs en question abandai ko mamani bambie mabanga allez ti délégation la police yé baibie téléphone baibie surveille na taki likolo. Il paraît que tu es junior ne malé mané mutu baye ko sala désordre po ba moni député musu soité. Or que za député te mutu asali eloko oza lisungi OVD nde mutu sali eloko oyo ba bengaki à partir à OVD de OVD etindaki ba mabanga baya ka babwaka batame. Selon ye na batu na ye to yebite balobi ke eza député mususu aye ko sala boye nde sali désordre. To sengi ba continuer biso musala. Po biso to na besoin nzele bonga. To sa poso député ni te. Oya Monique aza makasi obongsa nzela aye asali nzela. Ezate ke muninga o sala bongo po ba bongsa biso nzela bino susu boya po bo créer ba trouble. Et raison oyo ebomi batu ebele. Batu bazaki soki boya na moto batu bazo kwena na bakati, bo sala ba shit, batu babukani donc batu na batu vraiment bazui ba choc ebele na raison. Et ça la biso sengolaire tout monde ba boka mabanga mais na grande surprise et libiso ya mabe nde babambi chauffeur mabanga chauffeur a décidé tikine musala. Boye ezali kitoko te ata mukie soki ozali na besoin peuple amona misala ozali kosala tope peuple a validé yo. Il faut koyaka bien avant tangu population bazali na ba problème tope kokitaka na terrain koyeba problème nini oyo population bazali na yango. 2023 tala makambo omemi lokola bayebi ke élection ezali kalate tala ndenge bakomi kopotana nyonso wana pona koluka bavoi. Population pe balobi bako vote kaka batu oyo basungaki bango. Ba oyo basungaki bango te bako tindika bakonzi po bapikwama. Boye kitoko te. Tokiti monga fula po total sabino ete avenue de la gare ezali na itamo kwa kosakana te pe yango ezali kozangisa kimia na baiki. Avenue de la gare na quartier Kimwenza na commune ya Mongafula ekomi lisusu na eta moko ya mabe koleka suite ya bamvula ya makasi oyo ezali kobeta mikolo na ville province ya Kinshasa. Nzela oyo ebuka na banda kala bakonzi babeta kara population ye moko nde abundanaka na kobongisa yango na kotia basaki ya mabele na bapne po esunga bango ba circuler malamu. Kasi nyonso wana waya po soki kaka mvula emeki kobeta tellement mai eyaka na pression ya makasi basaki ekunda makanango nzoka nde nzela oyo ezali route secondaire oyo ememaka batu ti na Congo central. Biso ka nzela oyo beba ka soka mbula ka bambula oyo biso ka nzela komo beba to kopana pete soya nini. Papa, nzela oyo tonyoko mina ngo banda kala depuis 2007. Combien de budget bimina pona nzela oyo za route universitaire, banda campus, combien de couvées za bibliothèque numéro 1 Afrique eza awa. Combien de mongo bimi pona nzela oyo mais ça la maraté. To suka wapi? Tala nzela ne ekomi. Eza nzela moko za ba route secondaire ko faciliter banzela mususu ya minene pona embouteillage za raté. Mais ebongaka de tande to ni okwama o nyonso zomona eza ba jeune balobaka na quartier oyo ba voyou ba kuluna do baza ba mal répété mais pas na ngai na mona bango baza ba mal nécessaire nanu bazokisa te nanu bakena na ba niveau moko te mais soki ba problème ya grave net banzela oyo eza ne bango mutu baye batie maboko ngana tie ba moyen ya mukeo na nangu nde yango moni ke to appliquer to sala awa.
Bakonzi en tout cas bosunga population ya koto na kobongisela bango nzela, surtout que bazali en pleine capitale ya République démocratique du Congo. Soki bobongisi ekosala loko. Toye na commune Lemba bandeko balandi poto la Xabino lolenge nini basalaka ba Pierre Tombal toujours na cadre ya article 15. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo baboya na bango koyiba pe koboma ba préféra kosala ba Pierre Tombal awa na Lemba foire. Kasi pona kosala yango malamu bazalaka na besoin ya ciment, moellon, caro na vitre après eleki na machine nde bomoni résultat nango ba Pierre Tombal oyo ya kitoko boye. Kasi bazali kolela pona ba difficulté oyo bazalaka nango, surtout na oyo etali biloko ya musala po biloko mingi eutaka na Congo Central ya pasi eza ke bakonzi basungaka bango te babundanaka bango moko na ndenge na bango boyoka ndenge balobaki. Tobukaka ezala ba moelo tokolakisa bino ba moelo place ezali tobukango et puis tu es to kulango to tie ba vitre après machine et to ponsango nde ko maraboye to benga granito. Tokosenga na bakonzi basunga bandeko oyo po bakoka kosala musala na bango na ndenge esengeli po bazali pe ko former ba jeune ebele, donc eza déjà implice na société na biso. Soki bosungi bango ekosala loko te. Omesana tope olela kolia lipa ya bakoni kasi Mag FM ekei kokundola ba vérité la kisao ndenge nini basala kango. Elvis Meti pona commentaire. Kinwa nyoso alingaka komela ti na tongo avant kende musala tope koteka. E koma na yango bile ya mokona mokolo kasi pona kotia mwa beton na libumu exaka accompagné na lipa oto bengi ya boulangerie to lipa ya bakoni. Yo mutu olingaka lipa ya bakoni, eske oyebi deja lipa ya koni ndenge esalemelaka? Four ya koni gato salela. Différence ezalaka nango wana eza ya courant oyo eza artisan ya koni. Mais pour la différence, c'est la rango pena ya makasi makasi te. Différence c'est ça. Toka mapa au par rapport à mindele. Toka on pena guso ko liango mono senti bien. Azara pas makasi. Okopi son peu mwana, ata mwana bébé. Boto landa o lengo pesa mo misuni mais on est dans misunité, zaka poso senti pesa makasi. Et au to sepela nango. Ata ba do ba ko zaka salité zaka boye. So pe to liango desko ba ne ba o liango. Ta préférana lia o ya biso ya mboka nanga. On a sapé le coup mboka nanga. Na kokota jamais mbongo na mboka msusu. Des fois kokota mbongo na bandeko na ngai ba Kongo. E salamaka na maboko bazofina bafini tala ndenge bakomisi yango bapesi yango forme sima bakotisi yango na kati ya four après kozela mwangonga babimisi yango omoni ndenge ebimi mafuto yo wapi kitoko o ezali elengi na kotia mwa mateka pe olia yango na tongo avant kokene mosala to pe wenze pona koteka. Wenza makala ezali na eta moko ya malamu te na yango ba mama basengi na ba kondi ya ville province ya Kinshasa ba ya kotongela bango ba étalage po ete bango bakoma lokola pe ba wenze mususu. Tozali awa na wenze ya makala o ezalaka na Prince Elengesa ba mama bazali kolela na bakonzi ya mboka babongisela bango wenze ndenge babongisi nzela po batekaka na bakondisyon ya bien. Kasi kokamwa po soki okoti na kati ya wenze okokuta bamesa ebele eza vide kasi ba mama misusu bazali kotanda biloko na mabele pe pembeni wana na basalite kaka ndenge bozali komona. Misusu pe bazali koteka pembeni ya makadam o ezali risque permanent pona bango. Tala neti awa batandi biloko na se mena sima na ye bamesa eza vide. Selon information tozwi sur place bamesa wana eza na bakolo nango batu misusu moye bateka wana ezali te. Donc to préféré oteka libanda ya liboso onga na yebi na kati ya wenze bamesa na bakolo nango bazali. So meki oketia kuna okomona mukona ngwa bimi mais eza vide. Ya mibale biso to consté to sali constant
na koteka boye totala papa bongisa biso nzela fale abongisela biso wenzi apa bachef awenzi nde basokipa na biso baautorité mpe tomona te na mpe tomona na biso topofele bana ndeni bato mosusu basoba bamesana batekana na bango te batiango kaka pulatandaka batiango kaka ndeti vidi kaka bongo batekana na bango te toyeba mpe te soki toyeba te so mpo ani basalaka bongo yo biso totekana biso so batie makambo bamesa bango baweleli bapesi mbo batie bamesa na bango ange bato batekaka te fo bapanza bamesa bapanzi bamesa basengi bato taxe ya bamesa topesi mbo bagouverneur bato oyo balandela wenzi bata taxe ya leta fo bango bapesa meeting pa biso bato toteka ngambu kuna poza mesa komi biso problème mbongo kaka $40 tokozwila yango wapi wenje ngo tande ndenge eza bien kutu te ebukana eloko moko te kuna kati kuna eza kuna eloko te bango koteka bona wenje boye toboti eza risque mais nde tofana na komo papa mama taka pasi po toluki te eza pasi so eza nini na mile makala oyo toteka boye bovanda bomona baarme pa mwa biso saini tokimi tozongi mino vumela mino moko makala eza ma nasoko tokoka te tokosenga kaka na administrateur ya wenze oyo atala nanu likambo ya bamesa po wenze ezalaka parcelle ya mutu te kasi eza po na mutu nyonso oyo azali na makoki ya koteka aya koteka na ye soki oza na fond ya koteka te tika baninga misusu bateka po kotika espace vide boye ezali malamu ata mukie te tomesana kotinda bino na Dominique Lecoeur pour nous rejoindre santé à Malonga. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki toko topé sur adresse moko studio Liloba kende enregistrer son na ba condition bien. Bakolo kunga
solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo ba guitare, ebongo ba micro, okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te, po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na Studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba. Accueil ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele ya moto silisa journal alelo tika ete totombela na moko ya biso Gelor Muya oyo azali bongo ko fete journée ya mbotama. Joyeux anniversaire na yo Gelor Muya. Together now, what's your vision? Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Nazalaki na esengo ko présenter bino journal la mokolo lelo. Nazaki na esengo ko présenter bino magfm mokolo lelo po ete moto azwinga bililio ya malamu azali mwana mwasi na kombo ya Benedict Kapenda. Tobo sanité, Toresa Tibu azaki pe na simana ye, pe le Metinoa Renok Mafuka na supervision ya Florent Okita. Na ngamu ya technique Danda Cruz Makasi papa na ba As da Cruz pe DT Muya. Yepe azalaki na biso na ngamu ya montage Francis Peta ya zanga kite bozaki belé pona kolanda biso bo pesa pe merci na grande équipe bazaki na biso LMK Misegele Tobo Santé Henriette Futila tokutani mokolo lobi pona basango msusu.